o makemba. Poulet mayo. Ekoti pena na kati ya nini? Papier. Oh, mipandi bakimba. Voilà. Pandi bakimba yango. Ça c'est le poisson. Et opesa pe goût ya Congo. Poulet mayo oyo. Olasi. Non, on est déjà lié. Et vous m'appelez à quoi Congo? Ah bon. Le beau côté. Oh, le beau. Comme ça on a pétage. On fait le pétage. Wani Nintendo? Taba. Totia boye après totia on a papier. Totia beveni mususu. Puis on a premier étape. On va retourner dans la là. Puis on a papier. Ça parce que ça on a papier. Na marla o atele lelo to komi na ni non tika bela Na ngo expliquer ba congolais mipanzi yango sala yango ndenge nini? Mipanzi na ngala sala yango na bandi na kotokisa atokisi mipanzi na tebe piste nyonso kande totaka ba mama ba binde to lambaka ai dangeza ngate muscat dangeza ezanga te na mutabo. Tona toki son mo mkie ali na bandi siko kotumbango. Tona siko kotumbango nde na kozwa na osala ba poivron na ngapo na décoration. Tout le monde a que sali poulet mayo est-ce que et ko bima vraiment goût ya Congo? Poulet mayo et obima ngo et bima pena goût Congo. Base bon no base. Base déjà c'est déjà bien. Donc assaisonner poulet no kitoko côté épice kitoko et obima kitoko. Pour déjà na assaisonner quand bien na tumbi yango ali étape ya mayonnaise na étape ya suka tant on retumba na sisi bon na binisi na kati yango na tima tungu nanga na tima moi du vinaigre mayonnaise et tout comme on a mon on a la poisson na